beaucoup bana poto bana makili moma toujours ne te sarabino chaîne abino Congo Winner TV babi chaîne au santé jeudi nanzambe batala ka choc dimanche toujours né dans l'obaka il y a viva et devient c'est le désir d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'on m'empêcher voilà le moment revenu quelle avec ne Patrick Caché émission mbanga na mbanga international double Rolex toujours na bike ba fan bolingaka chaîne abino Congo Winner en tout cas merci beaucoup na bandeko na ba fan tout ozo s'abonner na chaîne abiso Congo Winner TV et osala bien et osala pe kitoko tozo mona vraiment message tozo sala puis musala tozo sala tozo mona ba commentaire en tout cas vraiment et osala biso bien maman Sarah Kabundi balobi la Cléopâtre mère boss balobi 004 mois ça le kingolo na mwendo en tout cas vraiment et osala biso kitoko banini toujours bato bazo soutenir nga na bosanité faut pesa bon pe moi balongonia parce que ko soutenir mutu ezabla te lelo toloba ki ba artiste ebele lelo musana biso tozo mona bato bozo se pena ba musana biso mais bozo soutenir biso te faut ko soutenir baso merci beaucoup na Frankie le meilleur joueur Frankie Tumba na Tirki na pesi omote nazo mona lisusu balobi regain tête ndai maboko bank na state 01 jeune wana babi jeune vraiment azana souci ya ko aider ba artiste nzambe apambolo nazo mona lisusu mama nanga balobi fondation de fou mama Elodie na papa Blaise balobi fondation de fou balobi na kacha Londres wana fondation oizo sunga bana babola fondation oizo sunga ba shege fondation oiza na souci ya basi oyo bakufela mibali o bazo pesa lelo ba aide en tout cas biso tout to que nous kota na fondation de fou soko beti fondation de fou partout au kota na au registré et ça la bien parce que balobi mama Elodie na papa Blaise baza wana pona kosunga bana ya babola en tout cas maman Elodie nzambe apambola bino na papa Blaise musala vraiment bozo sala nzambe nanga abaksela bino ebele lelo na sana artiste ya munene balobi Godé le Fombo Prisa Godé le Fombo merci beaucoup Jonathan Ngaya Fungo la biso Prisa le Fombo déjà na plateau bonjour président bonjour mbanga na mbibino bien toza na ngana na zawana ba question na yo ba réponse nanga mais santé kitoko na yepsuna profiter na pesa bino tout botinda double Rolex aya olukanga vraiment bambote belé et puis bo pambolama donc qui jamais robot ça n'a pas filmé biso Jonathan donc pour y ada héros dans l'ombre yende to sale miso ba moniete cameraman de guerre yeba bo cameraman de guerre Jonathan soki pe mande go ya ozwate ah oui pour yebate ah ngai héros dans l'ombre mais ngasa na la logique parce que soki lelo non so moi code moi loco moi chemise moi jean grâce na ido fona za ne bien biango na ndito senga na Congo siko pa na biso desate nga omona mi ange mi demo zo ka ba rumba ne zo beta na beti babaso mais na mona na nuteki olika na TV est-ce que lo ke kamusa ka bato mo tsiko ko to bato balinga ko olika na TV to ba ke ngam na PC boy ngam na sali boy Godé le Fombo yango mona nzambe fata mbola yo bon omoni bato ba komo déranger nga na ngo fort yamba lobi na nga toujours faut banolo bango pour ba oyo to ça la balingo yebisa bato te mais on est-ce que ça me mabe parce que mi ange mi démon présent le Fombo na katsote mi ange mi démon hérita sala de ba disque mais disque oyo hérita beti ezala pona mamuka ya ba ne ba kanyi ba biloko ka ba ni mais soki ba nzembo wana hérita to beta ba concert na Katanga na Lubumbashi o ba okese belé non ekete mais hérita ko betela ngo ba concert donc faut osala mutema malamu nanga moto na zo kango sona yoki ba rumbo na betelier na oza content na sepeli bina beti ba rumba ni na yoki ba nzembo ba mama paradis o ba emina redi amisi ba bium to niati wana bi ba rumba omoni rumba le na Congo izana bato na biso zo ki chance au vana ba vesi maroa comme pena vienanga vesi maroa na to zo ki chance wana au vana bango to tikal na secret rumba to zana opina na maboko soko yoki ba IGF ya Karamapa oka ba base za kunangam na beti pona nini respect wana culture wana ya oke jazz toza mingite ngape na obenga ba jeune boya vernga pour ngape fona tikela bango pour un jour biso pe tout ozala raté muta libela et on osenga chef de l'état aluka bato batala avenir pona mboka ngo ata oui ato dirigeant lelo mais mboka ngo continuer mais surtout préparer avenir te lelo
lobby eza passe or bakulutu toza na bango bamonaka lobby te bamonaka baintérêt na bango bamonaka bango kaka zade bayo bate bakolemba pe kaka bakokufa kaka otika ngo kaka sikoyo la plupart au moins lelo kilti et kiti pona ni tokomi na ba faux dessinateur tokomi na ba faux maçon tokomi na ba menuisier mabe ba musicien kutuko lobate na mutu so ala mukonzi mikoyemba kuto nota yebite donc ba misale belé silipo succession zate volonté ya ko lakisa baleki ya kotika baona ba bonne voie ezali soute mais côté le fombo relation ni les arna bande kono empire bazali banda ba papitex ba tebe ba bwenge relation ez randeni relation nga de ma part keba na la relation na confiance na bango penate keba monikala double Rolex téléphone ya laïta le téléphone est remplacé maman na songi na témoignage donc yo moni mutu bozala na ye rôle na ye koma akendaka partout ko koselo makambo so double rôle za na place na mutane ngono kozane so bien wana papi président papi tex te na lobika yo lobi na bato empire général kaka bato empire en général o pa sala makambo ngone to lo baboye e soye kaka d'ailleurs o ego soye o asala ngo nditi ba vieux bungi wana soye te pour vieux bungi yimta memanga na empire bakoba et puis na zanga 737 na zanga ko témoigner ngote lelo so na za lo fumbo bo pour yimta memanga na empire bakoba bango tu na empire bakoba moto ta découvrir nga daka vieux bungi 737 mais ba o batikali yo ko keno na ndaka batimo ba chelo semolo ba chelo biloko guya bien albilo ba lo bobandi kana komba lo fumbo le fombo za ndoki le fombo za mtaba kisi pendant que mutwana yebinga bien que na banga mabe na za mauvais te mais tant zo ba mabongo c'est-à-dire za mauvais siko yo bana mutabonga na opese sous confiance et puis to landeli vina e na tuni ba masane est-ce que zo les premiers de la classe na vine ata mukolo monte biloko na ngo sala ke ozalaka toujours complexé ozalaka toujours na haine ya mutu buye mutaye na orchestre ngana yaki nanga na yebo ba président balinga président comprendre que balinga poani balinga rien que pona mosala moi na pire double Rolex na kon te na koma keba oui pona na ba preuve kende côté mo boy akoselinga makambo et puis ngana zolo ba bien moi na pire ba kuba wana tanga na koti double Rolex na ba voyage ba président kale ba kina ba goda minene ba mama na ba sac ba mission supi ba mema ba bilamba ngats ko na gina système so na voyager na zui usna guitare punga linga kilote nga linga na linga pasite alors na ju usna guitare na che complément tam su ya bien na banolata na zui lipapa pona douche na kwa kota na douche de makolo ngolo te na zui lipapa na che na kati na zui moi bilamba na voyager nango donc na apena libre quoi na kana na mabo skondo kuma na aéroport bamsuna ba god na o memela nga bi ngapina na ba godo na pale na tiki yango pona linga kilo te siko yo ngo sa nga kilo nga na boyi nga na memela yo ibanu bota wana community maka touche ibanu bota ba problème mona ye petwa ye sikada azam aliko ide batute nga bi non président ayoki sango président Pepe Kale personne bi maza a raison ya boyi kilote c'est quoi il y a même kilo na bino yo voyage c'est quoi président le quoi président a la priorité il y a pena ba valise na ataki leader star ya na bilambe belo abano sab interview abano beta ba concert c'est quoi na ba mission ba no me ba kilo na président ngana zala jamais wana bata ba sac ngana bata ba sac wana ba komilanga mutumabe ponga na lika na ba sac te ngana ya pena libre voyage na voyager na zongi mais ba présent ba linginga kaka na même ba sac na ba hotel tala ba voyage musubo kenda na ba pays musubo hôtel à sa séréité Pepe Kale son hôtel wana chambre à luxe exactement sur na 5e niveau ba ta ba sac aller retour faut pas matsango alors mudanenga yo kanja olinga lo fo atala pe bo présent wa lingi skolo fo OK présent linga lo fo mboka kapona musala ali ba koma kosela makambo ya mbalo foto yibisa bango bato boluka bata basak bazaki banani botuna bata empire ba yibisa bino na bana me masak ba mususu ba chatumba kuna empire pourquoi a s'approcher na Pepe Kale
parce que va président ngana beti na mpire na teko chatumbaku te tina longwe mais ba msuba ya wana na mpire bakuba alibi ke pepe kana linga tumbaku yipo mona ina tumbaku na bandi ba publier dans les vides oh ils a dansé pour président yoko mona ka oh ya kana ngo tumbaku a pusani pemel biso pusani pemel na pepe kana na tumbaku te na komema ba saki te musala rien que musala. Merci beaucoup président Godé le Fombo en tout cas. Batu fo on eba ba vérité oyo moni ba vérité bomba magi trop batu ba profiter nango ko salir biso partout ko kende nga double Rolex place okutinga eza baba na botama pa ina kola ba papa quartier baza vivant o baza nanu batikali pe mingi te ba mama na biso batikali pe mingi te mais baza nanu mama na luke bubangi pauvre luke bubangi mais c'est Dolce Cabana mama na zawati lelo boko kende pa na botuni mama tunto ba moi na lo fumbo ra kola nini ba mama quartier mso ya mikolo baza ba oyebisa yo double Rolex botcha ngona ba TV batu ba mona po batu wana eza be mission ko ya to sala pena télé-réalité donc to bando sala be mission ezala rapé déjà donc to bandi pena bana na coin to bando tuna ba question ba nini to sala be gris ba complexé ba tomité ya mabe ba panzinga sango trop pona ngenge nanga ndena ya on a expliqué ce qu'on a bando expliqué que bon ba bata ba sac na ba msu bata tumbako ngana yaki rien que musala et puis soko tuni na quartier ba oyebi soki mwana wana akola bien a déranger ba tuté tina ki mokolo na bunda même pas ndena za boye et puis ndena kole boye na yebi nganga te ndako nganga na yebi yango te nganga moko ta koloba ke lo fumba travailler na nga zate pepe kalipa batu bakosela makambo atikali komema biso ata mokolo mona maikari te mais ba musupe bakeno tike na tilt na bango ka pona kolanda kaka bazali bata maikari ba so botali ba micro ba websa note yeto mona e atika ena kolanda landa. Merci beaucoup en tout cas président Lofombo et Sali Kitoko Elohim Biasaka Faminga ya babi Papa Zozongaya et puis Erodi Kola donc na Pession Beauté sans oublier babi Fondation des Fous Maman Nabiso Elodie Motema ya Papa Blaise en tout cas Godé Lofombo to komina suka ya émission ba dédicace na moni déjà Jonathan déjà ngaya hota déjà binode na baxi femme nanga babi uchobala moi ce qui toko tout moni ba Blanche Mbemba tout moni déjà ba publication Blanche Mbemba moi ça yanzela lino na emission suka na me tout moni me na okumisa ngaka nzambe kozwa moi ça qui toko ils a donné tout le monde et puis moi ça moi ça mama nzambe ils appellent moi ça motema quoi à part qui toko faza pena motema donc wana na kumisi na nzambe et puis na opesa bateau tout baotala biso balinganga surtout bureau où ils ont coordonné groupe to baina directeur Serge Kamba kuna to kena adjoint Aimé Boubala Kika to na secrétaire général Firmin Firangoma to na Serge Bilakis à l'axinga différence entre un ami na moto ego sunga yo pour banomona masa no msubozaka na ye maini go sungote na moto yo sunga yo tango na problème eragisaka wana komone Serge Bilakis donc yé pina bambote belé na Serge Bila to peso pembote en tout cas vraiment méritango a sunga nga penda na pesi José Salai Mr British na bien araye na Londres na pesi Alexis Loa umpangi pena kibuti Alexis Loa on a pesi Sepres Nzazi na pesi ya Derek Moss papa Anthony Moss moni Anthony Moss ozo mbana Léopard wana auta ka Suisse abota mi penanga na maboko na ngabo na omema itanga daki bébé tala maboko moto aboye muta kompe gardien international grand gardien en Suisse mais koko beta coupa IFA koko selanga ba makambo ngasko Anthony Moss tanga daki bébé moto abana olinga memezanga tala makama bon lelo za grand gardien lelo za grand gardien lelo babeta équipe moko na Meshak Elia na Suisse na pesi ba mbote Anthony Mosi confirmé na monde donc tout ça mama boko bien babiso ba malgré ba msusu bata sak na bata nini pour ça na bata tumbaku koko selanga makam na ba msusu azo ya ba président pe ba chake ngana za ki chrétien jamais ba changa lumière mais ngana mona ba on ba cha ba lumière koko selanga makambo c'est comme na mama be ngai bango ne mama bien mais na vérifier pena pour obi mo touchanga na landi na ba quartier na bango babima jamais premier de la classe jamais na vie na bango
Si vous se comparer dans l'année, yo bimana premier de la classe. Donc dans la catégorie batoana té. Ozwa ngenge tam so ozwa ngenge oui ngenge mo collectif bato ba aider mais bato baza bato ngenge bazali wa banda botama na classe na ozwa na ba premier azana mayele pour ko ozwa premier za ngenge te za mayele faut aller instruire et puis ozwi mayele côté ozo comprendre pe leçon ba posaki et puis faut dans cerveau pour ba te belé pe azana ni me cerveau za mobulu balobaki elle na ai sala la batunyo elle na ai sala ni o lu vraiment mbote na ngebele na moni na Angola na moni lia son na pese bambote na ye na moni Pati Mambulu na pese bambote na Allemagne na moni Adolungu code 0049 na moni ya coach Mutu ya coach Mamadou Polondo na États-Unis Laurent Kadogo toujours Laurent Kadogo, en tout cas, félicitations, tu qui pena son, en tout cas, félicitations vraiment, éruption, tu félicitations, Laurent Kadogo, tu qui aussi là, États-Unis, on a dans la vie, on a eu Kangama, solo dans les États-Unis, il y a Michel Kubika, pire grand frère propre, ou à Salagi Masolo, Pentagone, et là, Tamarana monde, na ba musicien, pour venir à m'taper ça, un premier musicien congolais, alors t'as tenue militaire dans concert. À partir ya États-Unis na yena en Europe ba tu peux balandi ba tu peux balanda na ba okese na ba comment on peut ba uniforme ba histoire musu photo mano beta na taki plein mission en plein concert na la ta tenue militaire relation noni nezala na ngolo moyinga ba ba pe na tuna yo na papa chéri jibe piano relation ya ba congolais kaka ba congolais toza ba mission est-ce que ça bilo musu te kene papa chéri beta ko au godelo fomo pe abeta tamsuna papa chéri lo mo watani se bomo ezate te na BCBG rien mais na tokutana na ye na na projet mo bizaka ya Bra Congo na sera bongo star et puis tant na beta ki plus face ya lema kaba bo plus face ngam na beta yipa ayimba ba réalisation tokutana na yika yango na mais à part ça tokutana été bon ngana mona bango ezaki problème mingi ndenga na ida maison mère et puis n'étant beta intervention rapide zambanga na mbanga donc les années tiba yango pe question ba tourner c'est loin ba benga na ba kadia na ba so banani donc biso lokwa ana mindele na ba japonais biso sko lokwa ngana ke no sele ba wera donc nazaki déjà fiti ya côté wana selon bango o ngana yaki na ngande ka ba mona ba ve maika nde ba mona ba ve suzi mutsoka bengio za OK rendre service donc c'est un peu ça quoi mais en tout cas bambote masolo to solo na biso merci beaucoup président na lelio ma double Rolex ngana muta ba question bon ngapena ça en tout cas chaque jour so on a besoin le baka nzamba zo biso pe maso pe mezali mais niveau toujours kende so ba tia avion mo boyo fele e bimsa bato na mboka ngana o mata no bo tika mboka na non à lire tout ça nango ce qui changement ko ya ça va mais surtout continuer boyo ngana o mata na ngana avion na kei OK no bo tika ba travail belé we godelo fo mais to lobi la justice élève une nation tout ça a besoin nango na nza de adesi ponga eloko nazo bundela wana mboka ya Congo et bonga lobby Congo bonga lobby so mais tomoni président le fombo publier ni numéro wana ba association de danger so ya ba droit d'auteur so ba culture oji sezani na moni wo tchembo simba ni bo ba tchembo lobby ka ke covid yaki et na ba frappe na ngoi frapper biso tout mais ba musu ba biki message clair pour moi ba musu ba biki sauf biso ba artiste toujours bloqué toujours travailler ma mesure ne se yaka rapa na biso to mataka ba 207 ngana mataka na taxi bisa sona na naissance moke na mataka na en tout cas to zai belé na kata taxi to finani mais ba opeksa te taxi bis monter ça là ba taxi bis c'est ça là bo biso ba mise ko na ba concert ba to ba vanda na bango mona mesa motam so vandi toi na ba to ba vanda taxi bis ba na danger ya ozo maladie pourquoi ka biso photo salaté 2 ans yango to beta concerter to répéter raté ils a trop c'est trop ils ont nini yango tout ça nini to na problème nini ba monsieur msusu na ba olobaté pour bango baza ba riche na makamsu ba on va dans ba place bazo ba mbongo bazo ba mbongo na kesa sokoda ba msusu ba kutana na mokonza mboka biso ba to kinda raté to vivre ndengeni to foutre la bana classe ndengeni on dirait ba liba sala biso to comme ba mandia ni o ba monsieur msusu no to solo là
il vit que de ça la mugina tongo ko tambo le bandaka ba so pete pe sanu la bois kango baksela e biso be éducation moto ko kate du boutique absolument travailler bocha ba loi to ba distanciation ndenge zalaka bon en tout cas bozongela ba concert mais na ba kata ba concert na bino mais ça ba to ba vanda su 4 te ba vanda 2 to kondima biso to sa musana biso qui paraît que ba mesure en le 15 déjà faut ba lever ba mesure wana ndenge bato bazoloba tebite po 2 ans yango elingo koka donc tozana ba ina nena ndambo déjà banda covid e bandaki oyo tozo souffrir changement ezate biso kaka l'église yango wana ezongi bato tout bazongi sauf biso to na problème to sala nini to sali nini au juste et on to senga na chef de l'état to lo bagi bon tam sous chef a trop occupé tout ça marche tout ça la marche tam sous chef a royoka ba il que non assez tout ça batu tout les ça bana na ba idée à marche wana eza bo proposer jour et za la quand ou bien nini oui tout ça na réunion mo photo sala entre biso ba culturel tous en réunion moto sala pour ezaka biso ba mission te ba kiti amona ba comédien tout moni ba président vide loin ba tia on ba stati même ba to ba na ba bar ba nini bango tout ensemble donc ba pesa biso ba mibeko ko zala di sensation ndenge zala ke muta zala boye mais zala te ke to kata musala na biso pour siko to kata nde musala to kata c'est pas bien bon ils ont rappelé sur bokati musala na bozo aider biso aide pesate boba kulu to pe ya biso bao ba na lar ba na bango les na magambo bango itali bango te magambo biso zo ba bango na mbongo na bango pe kamba kutana na bakonzi ba itali bango to te ba to na bakufa yango na to lobaki bon chef de l'état ayoki la biso mawa baso la bien na muyembe baye bandenge nini basaka réunion na bango na baye bazwa ba mesure mo o eko libérer biso ba gouverneur ya ville Kinshasa venanga ibabi lever Gentini Ngobila a Hollanda émission yo ya Didier Matungulu place baza donc partout faut boyoka message yo vraiment bo sunga ba artiste azana assemblée nationale viemboso viona toyoka ba masolo na biso ki ba petit ba viona baza ba artiste viona viemboso et puis ba ibisi biso baza artiste a grataka oike kuna na Sénat vina biso bahati grand culturel to zo ba sangwana et da artiste belé donc bo vanda pena bino de buki mona chef de l'état boye ba comment boko libérer biso c'est trop toujours kokate boya osala biso ba mandia biso tu biso ba oyo na ba parents ba laksinga ko senga te na ke obeta pa pepe kale alaksinga pe ko senga te oui ba mission msubo ke se beza na ça ba spécialiste na osenga donc bana alamuki a peigner pendant 8 ans a bonga me pour que no senga vous comprenez a du miroir na ya che ba poudre a ke répéter a ke osenga biso ba laxi biso ngote biso poudre nga chaka poudre te nga batu ba yo kanga na musana nga tamula na ba kilote na mapapa batu ba na besoin bas na nga ba na besoin ya ko perete na nga te na sala so nini o wana musana bango miroir na tongo kokanza te ka ke rep ana liste chacha na fei na komona tel siko ba liba sala biso tuto koma bongo mabe biso to koka viona te biso zali na répéter tant on a répété wana o mona mutu mo ya ki rep présent neni oyo yango aleki to vivara bongo tambo kati biso concert ezali soute concert ba koya ba louelenga instrument na ke na place mona beti mukolo place aye ba pesinga tamsu mo donc to vivara bongo eza boulot na mais sikoyo nyoso e katana isa biente ba konzi bolanda ba mission ba yaka obokutana na bango na te d'ailleurs compter nombre de fois mbi ba compter ba mbongo ba jui ba ko vanda pa ne mobimba ba tondisi ba congélateur po ba tambe ba utaka na présence ba zonga jamais ba pesa so compte rendu olo fumboto uta pa mokonzi alobibo to ça ela boy rien donc cop na bango baye ba kaboli ba mbongo otindi bango pe basala na union sacrée ba konzi ba benga bango pe ba jubul basala nzembo union sacrée baye biso ba tokenda ite fala ba benga biso peto betati et puis nzembo oti siko to moni ba salité nzembo basala ite eko simba neni nzembo otana bo tiki ba meilleur bo sala ngo bino na bino ande bino na be ba meilleur ndambo bazame ebele ba fouter nzembo ne ko simba nzembo simba te à part ça nana opesa ngo bénédiction nzambe ka kwa sa mokilo aibi ke bo kimi ba lofombo na moment na bo panza ba mbongo bo kabula na lofombo il souffre là-bas nzamba zo mona bino bo sala ona et puis bazo tuna nana obeta basiko baluka baise
mais le fombo vanda na king bango pe parmi bango na betela pe ba musuna banzemu na bango mais jour on va bosani ba luka to luka baiseko donc ce sont des mauvais na zo bisa yo lo bana nganzema na zo bénédiction de yango moninze monti le lo mutayibi ko yemba ngote mutabiso sala ba FARDC depuis 98 tile lo FARDC so to beta mta sepela nango po ani zanze mbu sala maina ngamona lagi leader kuna ngamona créa ngamona na zakine esprit ya bien mbongo to joie to kabola ngona ngamo kolo cop na joie $300 lo kwa batutu donc c'est $300 sur $10,000 or avant to kabola ngo babenganga na quelque ba vie na biso to kina léopard on a ba on peut bagina makila lion lof ndeni weza cop na yo kata ya yo obenda na biso moto yebi ngana biso ba non weza léopard ba idée bon a yo kotate awa bosela nga liste toujours combien liste ye na tali papa na tranché moto na mto $300 les restes tikala ki totali presse oyo e dagi biso to bano benga bien to benga Zakari Baba sa kamo alobi pour la première fois na vie na ye amona ba artiste ba selo mo bon ba bengi ata mo koka amela ilekela ye donc c'est logique voilà ba forme ba dirigeant to lingi na Congo mais ba dirigeant bon ba lingi bisote balinga bato akekuna jumbo pa chef de l'état ye na ngwa benga bato yo ko yipsa bato te zo obima kolubana mutu to yokia mutabimi ka ndengwana donc voilà Congo ya le Congo yo bongandeni bongate na ba jara boy yangona ba konzibo zo mayele ngana osenga ba vie na biso na tati bo benga ba ona mboka bazala me bote ya bango bo vantsa bango kuna bo responsabiliser biso ba jeune ba vie na ba kote ya ma ba omona ke tozaka na instrument te na mboko instrument ya makasi koya ba omona ke tozaka na studio ya makasi te na mboko studio ya makasi koya po mbongo ezali ba konti ba lelo ba pesa bino kutumbongo soki sal si lelo sal mbongo 2 millions monana te nyonso wana pona nini toza kuna papa Mosengo les regretter papa Mosengo abenga biso na Notre Dame biso ba artiste ayoki kolela na biso ayoki kolela na biso abibona ayoki bino bosala kesi n'importe atabu ekoka 500 francs boya otikela nga kesi na bino na offert bombe sango pe bano yede bino ba artiste ba boya ba vient na biso to na mbuka te to raté pa Mosengo elo nga tikela biso nga liwane susi na nga yango to raté kesi wana pona ni ba kulutu na biso ba vanda bina bo surtout tsheba kesi ba lo fombona ba ocha ba 200 francs so to goti que la Mosengo 1800 et Mosengo comme ça on a $100,000 ba le fond ba bénéficier le fond ba on a besoin habiter tout le monde à Paris à ça moi plan à Hokende musolinga vanda kawa na passe yomba boya c'était ça. Merci beaucoup, président Lofombo. En tout cas, vraiment, Michel Zaki, Toko Makasi, Nebi Kezamba, Liboso, Tioza chaîne, Congo Winner TV, Mama Sarah Kabundi, Balobi, la Cléopâtre, Hollande, émission, président Lofombo, en tout cas, beau s'abonner, et belé na Congo Winner. Président Lofombo, et le quoi sous Kolobini, ni message clé, parce que, Naïb Kitoko, quand émission, parce que émission, c'est message clé, Zara, qui conseil na Kati, na banopesa sous conseil, ezande ba konza mboka ba te ya bato na fimbu na kokanga s'il faut ko boma ba bomi po mboka efongwama to komi na niveau moko so to tikika bo mboka yo bongate bato ma be tellement baza et puis baza libre baza pena ba poste bazo ko agirne ba lingi al bazo ko freiner développement ya mboka donc bon on est dans moi conseil pour chef de l'état mais pour nous conseiller bato pena ça ne sert à rien simbate na osinga bato bolinganga bochanga na ba prière éruption bochanga na ba prière pour éruption base la ngokan parce que éruption zoya babi base leki solo éruption zoya na ebiki ebele ero bato luka ba yo éruption ba kena ona bandaka banganga nde ba mesana mbalo wa ko meka na ye nganga na ye mutakene loko bo problème c'est pour éruption nzambe pena na consacrer donc et salami pena na bonzambe liboso kuna sala boite liboso na kina nga libre na sala nga mombalo na associé nzambe pena na makambo éruption nzamba alinga nini alinga kimia boboto na sali tu na kati kuna ba créer mabezate animateur on na créer bêtise na bité mbalo nzamba za créer bêtise kotate on a clip baliba me mangana sa clip na mbetu na boy mbetu na merci na so ba Congo za lié sacré les lob artistes comme avant na mbetu sa clip et ça normal té biloko na tout ponzamba sepela na sali yango te bon mona jamais na éruption clip artiste na mbetu
mbeto eza lié sacré namoni na clip moi ba chrétien na mbeto azoyemba ngala bien mboke kufi bango il fallait pas corriger donc vraiment bochanga na ba prière ze tumba makasi to bundako oyo pona mboka na biso bino kaka nde mais na senga trop po na bible babi lite ya losambo ya moto mabe pesa nzambe kanda yo moto za mabe tana osenga prière pardon ko sambela ngate boso sala on en nzamba ko comprendre ko sala na kopo nzamba silika yo moto za frapper na prévenir yo ko prier te tikela bato bien bato basaba bato mabe te bato basala nde nzamba senga biso linga double Rolex nengo mo milingaka du osala double Rolex mabete linga Jonathan nengo milingaka jamais osala Jonathan mabe bato wana nde bo prier ngai bo changa na ba prière na yebike ba prière na bino na bana osenga sali pona zui déjà producteur mais en production pe ya niveau likolo et puis na osenga monde entier le 14 septembre na 18h bokota na ba net na zana cours master mon opesa ya basse na maison mo ya anglais et le 14 septembre ils en direct bate belé botala kana ko annoncer na opesa ba lien bolanda eza mingi ko transmettre maile na génération future oyo e belé ba ole ba mbongo ko sala et puis ngana ngana za diplôme pédagogie générale donc c'est-à-dire na za formé enseignant de na za naza pena sala ba stage naza na bana mona te mais c'est na biso po ayebi ke na tangisai donc naza na maîtrise wana na kolinga ko transmettre maile na batu et na auto sorana maison mo fiable na Londres où il sala ke na osala ngo il sala pena cours master en direct donc c'est pour ce 14 septembre mais bo tchanga na ba prière pour na minute double Rolex na yebi batongo ero ba du combo éruption ba kena wana ba ndako na bango ba keno sailango ba désordre pour plan raté mais cette fois-ci aussi mbaté pour na société pena nzambe na bisa nzambe ko tikanga sute bato ba ko seka bato ba ko selanga makambo na zamda kisi na zamda satan organa na yebi angote et puis muto asala bongo yebi nga bien yebi na famille nanga musukutu na héberger ye jamais la lisanga na ndako na bango atamko moko menga na héberger pa na biso mais aza premier ya kopanzanga basango mabe ya lokuta donc mutande ngwana na zo banga nzamba frapper ya ona zo senga azana na envie ali ka jumsu na TV aloba nzamba opambole makasi otombola e mi kitisa ndeko loba pena ke ngai na participa na lokuta na ya kokosela godelo fumbo makambo kasimba bakisi ngai na participa nzamba otombolo makasi puis naza 6 jours on rozwa ebele ozana ngolelo et puis bana no ba vivre na pemoko ya osakana te po eza ngambo bozakana ngambo na ngate ngambo na nzambe nzambe akelanga nzambe apesanga mayele nzambe apesanga occasion na kutana na ba président balinganga obino bosilikela. Merci. Merci beaucoup. Donc, Jonathan Ngaye, en tout cas, à la prochaine. Bouchokolanda, Président Godelo Fombo, s'abonner na Congo Winner TV, Balobi, Tokos.